Bala, Mbakidela, Zanila, Lutula Mandela, Ada itu apa? Ada dulu kemana? Ada di situ kan dia itu bahan kita ada di mana? Bukan yang kita ada di dalam kamu. Di waktu itulah kalau semua kemudian dia boleh itu bukan aku baca mana. Nako bisa tetap mana kemuluman. Bapa kita ni betul ini nama kita subanda tongo sina tango bo. Mokolo ya lu ke sila polika. Epe mokolo yo turuka kita moko ya mawa. Kasi na tango turuka ki tango yango dazen tumeku moko na moko atala kondi mate. Tembe ehingera kyo mitema. Ya solo tema ya Yesu simana yango. Kasi na simamisme ke yo moko oza ko faire comprendre na moko que il fallait kende ndenge moko kolo yesu Kristo Masiya papa simoki mamu bakendaka ekomaka esengo mpai na biso bosepeli ndenge moko pe papa. Kasi eloko moko ndenge toza koyokela wana mabondeli nyonso totya kaka bobele makolo na nzela ya solo mpasi eza koya mokumba yo oza lisusu te momeme mokumba ebe parapluie esili ekangami kasi epesameli moko na moko amema mokumba oyo yango na papa toza kosenga bosoto tozala bana na tembe te mondimi aza moto na tembe ya komakoma te mondimi azali orfenie te kasi siko ole totya mawa totya esengo kati siko oye papa ate kobongisa so plan eben toyebi yango na leo lepana moto oyo ayelaka mpona mokolo na ye mo papa sila koyebisa biso bana na ngai na ndenge naza komona bino boye mokolo
Tosamba. Mwana mpe libosa. Tata Nzambe, Nkolo Yesu Kristo. Papa Simon Kipanga. Omoni biso oyo ete moto na bono toyebi ke papa koloto atiki biso. Kasi atiki biso na mawa te. Parce que ye moko alobaki yango. Nyonso natikelaki bino bolanda yango. Soki bolandi yango makambo nyonso tu mokele malamu. Aza na biso sikobo na molimo azali kobelela biso pembeni ya yo Nkolo Yesu Kristo. Yango wana zene esengo mingi na ntango na oyo ezali likambo ya biso bamini tokopesa nyonso epai ya yo Nkolo Nzambe, epai ya yo kolela awa boye koyemba tokoyemba awa boye ezala na se ya bolingo na bino. Yango wana tolingi kofunga mokanda ya Tata Nzambe zala na biso elongo moto nyonso to ayo oyo efunga mokanda wana. Chapitre 23 verset 27 na nsima nde toleki tokotanga na Hébreu chapitre 11 posa kolia desilaki mingi émotion eleki makasi jusqu'à un moment donné nzoto eya kolenga parce que moto wana aza koreprésente une richesse spirituelle pour la biso. Un conseiller, un sage, un héritier de la vérité. Mais, pour les yaki, Papa Charles, a bosani biso te. Tango nyonso tofandaki na ye, tolaki na ye, atikela kolakisa biso nzela mabe te. Atikelaki biso baconseil wana ezali héritage. Yango wana biso tokoconstitue mpona œuvre oyo batikela biso ekende liboso. Papa Charles akei kasi Papa Charles azali parce que so natuni motuna na biso nyonso toawo eske tokolemba ou bien tokocontinue biso nyonso tu nakati réponse ekozala tokocontinue na ntango mpasi monimanga akufaki pardon na ntango Nkolo Yesu akufaki bato basepelaki mingi balobi c'est fini, on n'en parlera plus. Lelo yokoye, le plus grand monument spirituel dans le monde entier, c'est le christianisme. Lelo yokoye, Papa Simon Kimbangu na mokolo akufaka, bato bamelaka masanga, bato babinaka, bato basekaka, mais résultat nango, bato yango lelo yokoye, baza kosetone mpona bamona ke les générations oyo babotamaki même période ya Papa Simon Kimbangu te, c'est cette génération-là qui prend la relève. Ngai na bino ngai nayebaka ke tokozala na mokili ya mosika na mboka mosika metala awa tofandi tosangani tosimbi likambo wana. Donc na insiste esika wana tozali na charge monene héritage spirituel wana ngo héritage wana dans toute société soki bazali identité spirituelle société wana eyeli société te. Biso identité na biso ezali le baptisme dans le christianisme et conseil au Papa Charles abilotikela biso ezali baconseil moko makasi. Papa Charles, malgré pas physiquement, mais ce qui problème est allé au pays, Papa Charles a tiré le bon. Mais avant de souffrir, le Papa Charles a montré qu'il faut installer sa lion. Donc, motowana spirituellement, avec motowana yango wana bisika wana tokanisa malamu. Papa Charles
tout continuer ou bien tout tika. Biso, tu lui conseille wana. Mais œuvre wana faut te perpétuer en nous. Na bana na biso. Parce que batata faut ba mona kapasi. Ba transmetanga œuvre wana bana biso. Alors biso pe na tout ya biso, il faut to kamata œuvre wana so transmettre amo na bana faut to za kopoto. Et bato ba yoka kate azongisaki na monaki. Ndenge nini yo yebili ke moto ya kufi avec un âge, moi je suis capable de distinguer un mort avec un vivant. Azalakina na âge de majorité, alakina le moins la montée. Ozomona, déjà na âge wana papa Charles, alibaki ke mosala wa ezaliwa na makombo na ye eza mosala makasi. Yango wana force spirituelle à papa Charles, ezalaki kaka te que parce que azalaki nango physiquement yango wana ekoya kolekisa ye te. Papa Charles alembaki te. Jusqu'à la dernière minute, il a remercié Dieu. Et plan il y a Dieu, programme à Tata Nzambe et s'est réalisé. Le Papa Charles a donné dans le book of Bali, il y a Tata Naye, na Mama Naye. Il y a un biso pour tous les Sengo Makasi. Tous les Sengo Makasi, pourquoi héritage lui a dit. Tout ça les Nayango. Héritage pour y attirer biso, pour fortifier yango. Héritage pour y attirer biso, tout la kisa, la banvola la Bible de Batikali, et Papa Charles a qualité. Azali wana. Makambo nyonso papa ki mama lobaka. Lera kufaki et salamaki. Indépendant et Koyaka, et voilà changement et salamaka. Et bouleversement et Koyaka na paix. Papa Charles, où est-ce que vous voyez que ça biso? Bisopé, il faut tout vivre. Changement wana. Mais il faut d'abord nous promouvoir œuvre wana. C'est vrai. Le Seigneur se trouve à Sumo. Nous péchons. Cassés. La œuvre, c'est par la foi que Moïse avait réalisé des choses. C'est par la foi que Dieu avait reconnu à Moïse l'élément important où il y avait placé les 10 commandements, où il y a la législation nyonso partout. On parle de ces 10 commandements. Au bout de ça, la loi, si vous ne partez pas par ces 10 commandements-là. Et si nous regardons Abraham à son tour, Dieu, s'il avait nommé, il avait dit, de toi, je ferai un peuple. C'est parce qu'il avait la foi. Il faut se fortifier, foi dans le sceau. Et elle est très importante. Et c'est comme ça que nous allons gagner le pari que Papa Charles a cité de Bissot. Triokana, tout ça les sana, tout dans la Telongo, l'amour du prochain, mon sala, n'est papa, mon homme a de la Kabiso. Yangoana, quand moi message oui, Balinga la Canada, va permettre à aussi, n'a comme pour la partager la vie, change de monnaie de Bozaki na voix. Il y a Papa Charles. Et nous tenons beaucoup à vous féliciter. Et nous espérons aussi que l'union de Papa Charles, alors qu'il y a beaucoup de vie, les baptistes que vous avez pas inaillé, pour que nous avons partagé mon antisopé. Allô, inaillé. Papa Charles, le père, allô, inaillé. Vous pouvez dire que c'est un peu grand.
sont là pour pouvoir visiter, rendre un dernier hommage à notre papa. Après l'hôpital, nous irons tous à la salle qui a été louée, tout près de l'immeuble où habitait papa, à Vilvoorde même. Là, une animation se fera pendant 2 heures et après nous irons dans un temple où nous recueillerons aussi pendant 1 heure avant que le corps ne puisse être transporté à l'aéroport.
Hallelujah,
cher évangile de cette Bible que Papa Simon Kibangou nous a dit qu'il ne nous laissait qu'une seule chose, c'était cette Bible. Et lisons dans cette Bible, dans Jean 13, 34 et 35, ce tout petit passage qui résume le message de Papa Simon Kibangou, qui est tombé à un moment fort important, un moment où l'homme noir, Afrique, du Centre-Afrique, ne savait plus comment il devait faire pour faire face à la situation devant ses enfants, devant une situation difficile et devant des colonialistes qui ne voyaient qu'un seul objectif, c'est l'appât du gain. Et Papa Simon Kibangou a voulu rapprocher non pas rien que sa famille, non pas rien que ses frères de couleur, il a voulu rapprocher le monde entier par l'amour et la fraternité. Lisons donc dans Jean 13, 34 et 35 ce tout petit passage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, vous porte du Seigneur. Oh, c'est vous pour ce Fils de Dieu. Jérusalem, voici ton roi. Le monde dans son règne glorieux, béni soit à jamais le prince de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous allons, avant de passer à la prière et puis continuer un tout petit peu, à rester ici jusqu'aux environs de 13 heures pour donner le reste de ce qui nous attend encore à faire et du parcours que nous allons devoir refaire. Nous sommes encore ici dans ce local jusqu'à 13 heures. À partir de 13h15, nous nous dirigeons vers Brucargo, où nous débattrons exactement dans la chapelle de Brucargo. Certainement, beaucoup d'entre nous la connaissent. Donc, de notre chef spirituel, que jusqu'à la dernière minute où nous devons rester dans la discipline est la discipline Kimbangu. Nous devons rester dans l'ordre. Parmi nous, beaucoup viennent de très loin, notamment de France, de Lyon même. Si, après Brucargo, vous jugez opportun de reprendre la route compte tenu des impératifs peut-être d'ordre familial ou que...
Appelez-moi Habibou. Appelez-moi Habibou. Habibou. Ah, il est ça. Non, Digaï. Digaï.
évangile de cette Bible que Papa Simon Kibangu nous a dit qu'il ne nous laissait qu'une seule chose, c'était cette Bible. Et lisons dans cette Bible, dans Jean 13, 34 et 35, ce tout petit passage qui résume le message de Papa Simon Kibangu, qui est tombé à un moment fort important, un moment où l'homme noir de l'Afrique, du centre-Afrique, ne savait plus comment il devait faire pour faire face à la situation devant ses enfants, devant une situation difficile et devant des colonialistes qui ne voyaient qu'un seul objectif, c'est l'appât du gain. Et Papa Simon Kibangu a voulu rapprocher non pas rien que sa famille, non pas rien que ses frères de couleur, il a voulu rapprocher le monde entier par l'amour et la fraternité. Lisons donc dans Jean 13, 34 et 35 ce tout petit passage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, nous ne pouvons te dire qu'une seule chose.
kama luwa to kama ya wote so ko yezo mwana ngabe alikala kanzira mususu ni de papa simo de bafele le kanzira mususu ni yo ko le kanzira mususu kasi yezo mwana ngabe to yibi ya sola del mwana ngabe alekaki nantila ya luwa Tolani wakati mwa mama mbele ndo na mamka. Akofi ndenge kolio za saki asepwi. Amilaksi. Wakati mwa mama wa kofi. Asepwi amilaksi. Donc il kabwana elwa mtoa kama yangu azalide. Bisunyo sutukule kabela ndira wana. Mara mingi tukoka kama kama ndege na ndege kasi baba kana bilute ndege tusite yimili amwete solo kubona kana kutete ele kutete kubona na solo te nzambe azala satana ube satana azala nzambe ekubu kusala masoko mukete nzambe akutikala bele nzambe satana akutikala bele nzambe ndege tolobili donc kama tabele solo tutambula na mwelongo tozala na bolingo monene tozala bato na mobulute biso tozali bato na kimia ndenge nkolo yesu azalaki mutu na kimia mutu akufundisa baninga te mutu akutiola te mutu akona kufinga te mutu akona kuzwa biloko baninga te bango bakangaka ye ya solo Pedro ndenge bobuyibaki ndenge alingaki nkolo akataka lito ya Marcus mais Yesu asepelaki te Yesu aboyaki Yesu akamati lito oyo wana atungisi liloba na ye te sokonga nalingaka kobunda ndeza mpasi te kasi ezali ntina wana te tika te oyo elingi nzambe esalama papa simoki mbangu bosi boyibi ndenge mpe ye alobaki baoyo bakubanga kotiolama kopingama malamu nde bakela mosika bababa te soko oyo na likalisi aletikataka na kobunda zala wate eloko moko ezangi ndenge ezali te kasi moko ndenge toyibili ntango amoni mpasi eleki akamatelelepre akwami na soda azokaki nzambe asepelaki lika mwana te munduki elelaki mwana akufaki toyi nyonso wana donc lika moko akokama ezali te donc biso tozali bato na kimia tokokaka na mbinu tokokaka na biso te tokolonga tozala na bolingo tozala bana na mibeko tosala misala lelo oyo papa protestanti ezala na pasi na kati na motima wana kokabwana bapatendako bakangaka biso ngana azalaki na mbula misala ye azalaki na mbula mpasa oyo nga na nani azalaki na mbula bitano ye akili na ye atiki biso kasi alaje ni kenza ndenge tatali ngati ngangabe na kanga baka na nataka ye donc bada 1933 tokwani na papa kolututi na mubamba lelo sekanyo tuntunga na zali ye bebe kasi lelo tokabwani ya chungile ye sikawana ndolungwaka toyaki mupeko mingi beba umili mingi takupe bachungi siro tulungwaka mbona kukwenda kuda tukuganyana ndengeni na mwali manyanga na vitu balongo na puto mpate bajowawa ifongo za la passport
Passeport wana vile kula mondimi. Kasi il faut avoir visa. Soko visa italite bapa kutika yote le okodawa ube okena na Brazza ube okena na Angola ube okena na Putu. Il faut visa. Lelo yo bapa Bulutu na oyo makabalona te na oyo chito na oyo ya mabe azali ekelo moko na ndamina ye pate rendre compte le mama oyo nyonso tu tobongo tasiawa donc tayaki mobembo na biso tokosila mokongo susu ndenge oyo ya papa Bulutu ya solo ya alingaki tende tolela ya alingaki tende tolela tosasamila toyoyemba belele makamwana ya alingi donc ndenge tosendelobi mobembo papa Bulutu esilisili tozalea makabibile mais likolo tozalewa tokobongesa tokokako ndenge yango ezali bana papa simoto bango tobanga na biso te tokolonga tokamata kaka bele solo tokamata molingo ete tosala misala na biso tobobonela ukokumi tata mwana mwe elimu santu yo ozali tata na biso soko osengi na biso bana eloko nini ifo ozwa yango soko topesi oyo yango te okosembela te ya solo ndio moto opesaka biso papa Bulutu kwasi azala na biso motambolisi kasi ndenge obengili ye epesi biso mawa na ntina na separation ya mosuni baba te ya molimo tokolongwaka mpona tokozongaka mpona yango wana espoir ya moko na kati na biso tozali na yango wana separation oyo esalami nde tokokutana mikolo na biso mipeketani yo opesaka na moko mikolo na ye ayaki mobembo mikolo tozwaki soko yango esili visa esili na rien à faire il faut tojonga esika na yo me tokojongela ndenge nini yango wana kaka nzambe tata nkolo yesu mosantu kamata molimo papa Bulutu nabengi ye papa Bulutu mpona nini ye nde mobongoli na biso nyonso tu fami mobimba mobongoli na biso ye akokisi ndenge yo olingaki bobengi ye boyamba ye bomongisela ye tika te azala na bino eloko kwate biso bana na bino tosepela biso bana na bino tozwa nguya oyo tokokosala ndenge tokokotambola na yango kwate tokokisa mikaro na yo tosengene nzambe tata nkolo yesu mosantu opesa biso kimia biso bati totikali na kati na mosuni mpe na kati na molimo na biso na mangombo ngainati misokotala sepapona mibanga ata basusu kati na bino bakowangwananga ilobaloba petembe kowelana na mangombo ngainati misokotala sepapona mibanga ata basusu kati na bino bakowangananga nakebisaki bandimi bakolonde bakolonga ata moko mibale misato bakoyika mpiko nakebisaki bandimi bakolonde bakolonga ata moko mibale misato bakoyika mpiko ngai natima toi koyoka bino baponani nini bokosenga ndenge bokolonga nini bokosenga ndenge bokolonga
bino baponani nini bokosenga ndenge bokolonga nini bokosenga ndenge bokolonga ona pasi na bino ona mawa na bino chika mapamboli makolo eya epai na bino ona pasi na bino ona mawa na bino chika mapamboli makolo eya epai na bino ona pasi na bino ona mawa na bino chika mapamboli makolo eya epai na bino ona pasi na bino ona mawa na bino chika mapamboli makolo eya epai na bino tala tembo ya bangu tembo tala tembo ya bangu tembo tala tembo ya bangu ebele ni tembo tala tembo ya bangu tembo tala tembo ya bangu tembo tala tembo ya bangu ebele ni tembo tala tembo ya bangu tembo tala tembo ya bangu tembo tala tembo ya bangu ebele ni Tala tembo ya bali kupala tala tembo ya bandu tala tembo ya bali tala tembo ya bali kupala tala tembo ya bandu tala tembo ya bali tala tembo ya bandu tala tembo ya bandu tala tembo ya bandu Tala tembo ya bangu, tala tembo ya bangu, tala tembo ya bangu, ebele niye. Tala tembo ya maiki solo kele komi efingeni. Kombo na maiki solo kele komi efingeni. Najali na bomo, tindo na kombo yoka. Najali solo soda efunga na komba kakate. Nakoto bana mokili nambeba basu na bangai Gai kisolo kele lume Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu ebele niye Tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu ebele niye Tembo Tala tembo na gai kisolo kele komi efingeni Kombo na gai kisolo kele komi efingeni Najali na bombo tindo basobo yoka Najali solo soda efunga na komba kakate Nakoto kana mokili nambema basu na bangai Gai kisolo kele lume Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu ebele niye Tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu ebele niye Tembo Tala tembo Nakufakina komilelo monguna ya masumu Nakufakina komilelo monguna ya masumu Nakofakela mokilo yo nambimo ya nibele Santa mitano bakolela Santa mitano bukokanga Gai kisolo kele lume Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu ebele niye Tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu tembo Tala tembo ya bangu ebele niye Tembo Tala Nakufakina komilelo monguna ya masumu Nakufakina komilelo monguna ya masumu Nakomamela mokilo yo nambimo ya nibele Santa
mitano bokolela sanza mitano bokokanga ngai kisolo kele lombe ala tembo ya bangu tembo ala tembo ya bangu tembo ala tembo ya bangu tembo tembo ala tembo ya bangu tembo ala tembo ya bangu tembo ala tembo ya bangu tembo tango epokie tango epokie tango epokie bongo milimo ye bangu ya yanzane kilo maloba jamo kile kisha yesenatina kotika bango baloga foga janga kata yanzambe Naiki solo kele lombe ala tembo ya bangu tembo 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 ala tembo ya bangu tango epokie tango epokie tango epokie bongo kilimo ye bangu ya yanzame kilo maloba jamo kile kisha yesenatina kotika bango maloba toba janga kata yanzame ngai kisolo kele lombe ala tembo ya bangu tembo 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 ala tembo ya bangu C'est la grande famille, avec Papa Nkolo, lui-même l'aime. What does the manager want? Maman m'a télé.
Saya senang bangkit itu dia Mary.
En Guanteque, la angolesa. Voilà l'Ibandi à Papa Firmin. Oui, oui, attends. Commencez par. Buena lauca. Bagi nama ada di malam. Kenapa?
mbase mwana velela tufukamane mulomba kwange tata nzambi inge mfumo Yesu Kristo yempe vya ndongo mfumo katufoini kutufuanisa yotusimba mulalunene lwako yotukonka kunsoma vemako kwange tushide vuvu kwange kuna mpuluzu wetu lumbu kya unu lumbu kya nkenda mukuma kya sari kyako tusisa mula lumbu kyo kya mpambano lumbu kya nkenda kansi lumbu kya unu lumbu kya kiesi kalingevu nkwansambu mbona wabelela muntima sikamona nzambu tangu kutuvana nga muntu kakara wakubama kali lumbuki kaleni kiyoka kaleni tutila muntu ko lumbuki tutijunga na kakamula konsu muntu idina bo lumbuki uno lumbuki muta kiwasi sanza ori kamalu ni tatanzami buna betu tuna muna mpasi kansi beno kalena mpasi ko tuna bavevoka nasi lutudila mbuto si kondolo luvuwa mu mama mingi kansi katutelekele moyo kutusiri vuvo beno kaduleni kutuyambulako lutusimba muna lunene lukala bimpopela lukala ntanini tunampita za vonsono tukamba mpasi za njelolo mpasi za nsi kila mumpila kalupila kane kontu pila jambo idina bubu nsilu ulungidi mnalimu ya bubu wao katuleni vamba nako utilimbi wako wafuriki buna tubeka wafuriki ki so wama mingi mana mena yetu nsatu kwa bala yuko betu kibeni tulombe mawosu tuvangila muna nkumba ngese yumwana belela. Amen.